promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Très cher internaute, vous avez belé liboso ba post télévision na bino, liboso ba tablette ou ba téléphone. Pourquoi pas les ordinateurs, na ba bureau, na ba ndaku, partout besoin mi pona kozela magazine na bino agrobusiness. Nante nango moko fantastique info télévision. Voilà, fantastique info télévision par rapport à ba découverte, tokiti bongo vraiment na Poul Malebo Masina Rai. To tike la rabino Poul Malebo te pourquoi to zaka toujours na Poul Malebo parce que secteur eza monene. To zabongo na secteur agriculture na Poul Malebo. Donc to betaka vraiment souvent ma solo ya Poul Malebo parce que site ezali monene. Donc site ezali monene ba place ya ko cultiver donc ezali presque betandi ya vide ezali ebele. To bengaka chaque temps to saka ba vidéo pona interpeller na ba diaspora na ba bazana kini baza ba moyena bango bazomona eloko kosaleza te et puis ba oyo balingi ba se cultiver par rapport ba culture ba différence culture to betaka na site agricole Poul Malebo Masina Rai. Donc boye ekoza vraiment bien mokolo ya lelo toujours beta bongo masolo mai matali légumes donc légumes na kombo ya épinard. Donc épinard, pourquoi épinard naye ngamoko par rapport à la découverte site agricole Poul Malebo Masina Rai avec épinard. Donc bandi moko ezana 100 000 francs, bandi mo eza 100 000 francs. Le lenge nini oyo tokobetela masolo mai matali épinard. Épinard kobanda kolona yango mingi parce que yango so babi soki lonami même mbula ekozala différence ezala moi soki beteli so moi eleki défaillance soki mbula défaillance nayebi te par rapport ya ba technique wana nasali ba investigation ndenga moko nakiti sur le terrain mpona ko transmettre bino babone nyonso tu en fantastique info télévision o bopesa confiance pe fidélité ya kolanda magazine na bino agrobusiness na te nango fantastique info télévision avec votre humble serviteur bavo de best l'homme de découverte dans l'homme de découverte dans le secteur agriculture. Pourquoi pas tout kangamondi te. Donc on est là présent, donc on est là présent avec vous oignon to sengi réalité dans le secteur agriculture. On est là présent pour vous présenter. Voilà, pas trop de commentaires tout démarrer. Na site Poul Malebo Masina Rai, aux aposés à 50 mètres, aux aposés à 25 mètres, aux aposés à 30 mètres, les moyens est très facile. Donc les moyens très faciles, 25 mètres, ils allaient na le rôle à 80 000 francs congolais. 80 000 francs congolais, 25 mètres, 50 mètres, toujours qu'il y a déjà, naba 150. Donc ça 50 avec 100 mètres to ki dana ba 200 et quelques eza ngombongo mukie na mbongo mukie na 25 mètres wana soto tie bandi le msu ya épinard et kopesa biso combien de bandi. J'ai mes collaborateurs au bazali baza moko pe ya basali bilanga biso tozana pona analyse. Donc toza juste ba analyste tozo expliquer makambo eza moi clair pour nos clair si va avec 80 000 na 25 mètres aux combien de bandi ya épinard. Ce qu'on a bandi moko ezote kama l'air qui nous 100 000 na bandi moko mais yo zale msu na 20 bandes 30 bandes 40 bandes yo loué na 80 000 boye bisangai yo na esa rabino TV za radio te bo mi pesa boya bo meka bo mona vraiment makambo zo kende na ndenge ya bien ana Poul Malebo Masina Rai tozo bengi tozo nazo sala be mission minga na Poul Malebo parce que beba koloba pourquoi ba voix de best akitaka na Poul Malebo. Oui, parce que ça secteur où eza na espace belé où eza non exploité. Il faut boya bo exploiter yango et kozala bien na benga so lelo expansion tout secteur onyo to kangami na exploitation na bino na ba bo cultiver moi ba culture moi quoi bien ou ekoliesa mokili et kozala bien pour na développement ya jeunesse congolais puis développement ya social et puis développement ya nature donc mokili mobimba.
Donc voilà, agriculture ezalaki moko ya ba critère ya développement. Voilà, marché épinard eza lolenge nini wana tobetaki masolo ya ba maître par rapport ya kolouer oloni et puis kolona yango eza lolenge le mosusu 20 mètres 25 nini 20 bande 25 bande 25 bande eza lolenge nini na 25 mètres wana okozwa 30 bande 25 mètres donc babandi hein? Na mètre moko donc 25 mètres okoloni nango 30 bande hein? 30 bande ba 35 bande ba 25 bande donc babandi wana ezwa 80 000 mais oteka bandi moko na 100 000 100 000 100 000 to 80 000 80 000 80 000 obisa combien et puis dépense ozosala ba graine pesa donc ba graine yango oyo eza graine ya épinard la fois passée tosalaki une mission ba expliquaki par rapport à ba graine yango ekoma boye ba graine yango ezokoma boye siko na kokoma ezokoma boye nde soki osali bamikala no oyo babengaka okatisi matiti okati matiti okoki kopesa le mosusu na 25 mètres 30 000 francs congolais 30 000 francs congolais okati matiti esili osali balabour na batraçage traçage ezali ozotrace bamikala otrace bamikala osali labour wana ezali obaloli bamikala osali bapoke epuis yango balona yango ya kokangama te balona yango ya distance mpo ye akolaka donc mai donc akolaka awumelaka te ye graine oyo soki otie na mabele asalaka 2 semaines abimi na 2 semaines culture oyo épinard ekobima ebimi après soki ebimi après 45 jours nde obuki oteki épinard eza bien mais désavantage na ye eza nini soki olekisi 45 jours ekomi okende ba 50 à 60 jours ekomi singa eza esu ya kolia te ekomi eloko moko boye donc tokomi otrieka bamakasa mais de principe na ye ezali de 2 semaines abimi 45 jours ou osangisi nyonso tosali ka 45 jours oteki mbala moko donc ye aza bongo na culture ya épinard oloue okowumela te avec 45 jours okonte osali ka 1 mois okomi kozwa mbongo ebele ozwi mbongo obuki après oloni nini obwaki bagrani mosusu après 45 jours donc dans un mois culture ya épinard dans un mois obanda kosala bamarché na yango donc après un mois obuki oloni so ozeli un mois obuki oloni so ozali mosusu na 200 mikala ya épinard oyo bato bazozela oyo bato bazosomba oza na combien pas trop de commentaires na poule malobo masi na rai donc avec 2 semaines ou 45 jours oteki babiloko na yo odébordé en tout cas biloko mpe ekomi na ndenge ya makasi voilà yango oyo oyo ezali moko ya bagraine ya épinard donc épinard meilleur légume oyo eza cher na poule malebo et puis meilleur légume oyo eza cher partout na balégume nyonso ezali épinard wana ezalaki mwa moloba moke bavo de beste ayaki mpona atransmettre bino bandeko oyo bokomprenaka te par rapport ya baintervention tosalaka na bato ngambo na ye na éclaircir culture ya épinard oyo elekaka lolenge nini lolenge elekaka yango wana napesi badesavantage na baavantage desavantage ezali kodéborde temps kodépasser 45 jours ekomi ya basinga ekomi eloko ya otrie so mpe leki susu ebebi donc ekomi bagraine donc eza eloko oyo baliaka yango après 45 jours okomi koteka et puis koteka yango épinard moko ya mike mo batie so 1000 francs c'est que eza légume le plus cher par rapport à ba découverte au fantastique info télévision à découvrir en poule malebo meilleur légume oyo eza cher eza épinard et puis kolona mana yango ezali nango na lolenge moko ya gauche droite te eza na lolenge moko ya bien kolandele kaka entretien malamu nde ekosala bénéfice olonga ye ozwa bambongo wana entretien yango eza nini kolandela par rapport ya bamai ye atiamaka mai mingi so tie mai ozeli so mbula mpe beti donc ye akolaka moi na babiloko ya bongo soki mpe leki au moins adétruire eza bakisi oyo batiaka wana malgré tout je ne suis pas du domaine mais eza bakisi oyo batiaka wana mais moi clair nde nga na expliqué donc naza sire
ngana yo to comprendre tolobaka ngo mede fois oyo aza mato ya koyoka ayoka oyo azwi mpe mokano ya kosalela asalela me nakosepela bozwa mokano ya kosalela mpe bofongola matoi mpona message tozotransmettre bino lelo par rapport ya culture ya légume na nkombo ya épinard. Bandeko na ngai babone nyonso tu ya Fantastique Info Télévision kimia na nzambe ezala omwa bota na bino. Lelo mokolo ya lelo bozwaki vraiment libaku ya kolanda ngai bavon de beste na bima na transmettre bino to koexplike makambo etali légume na nkombo ya épinard par rapport ya badécouverte to badéroulement nango lolenge nini ya kolandela culture oyo mpona lobi ozala na réussite ya bien mpe lobi témoignage ezala ya bien avec Fantastique Info Télévision. Tozongisi miso na biso nsima mpe totali makambo nyonso tu eza réel. Merci à toi mon PDG Lucien Bokite notre docteur. Merci à Montréal oyo asimbaki caméra mpona nabima liboso na bino kotransmettre bino bainformation exacte puis réel oyo ezoleka bongo na secteur agriculture. Eza bongo mwana mboka Olivada oyo azalaki bongo accompagné na équipe na ye Beni azalaki wana et puis nazalaki na moko ya basali bilanga bacultivateur ye vraiment donc yeyo nazalaki ne na nkombo ya Ndeko Rigo donc Ndeko Rigo yeyo ine ando sonde ngai papa banga mosusu nazalaki na ye bon ndeko nayebi te masolo na lobi wana nyonso tu ezali message na ezani. Bon, message ezaka bongo ni olobi ni olandeli ezaka bongo tolonaka yango après 2 semaines tie koma na kobuka yango esaka deja 45 jours kani olobi ezaka bongo. Voilà yango wana bolandi biso tolobaka te veza radio te papa badécouverte maloba nyonso tu tolobaka eza kaka exacte oyo ezoloka bongo na secteur agriculture. Bolandi ndeko alobi nyonso tu nalobi eza bongo eza vérité nalingi yo ya odécouvrir soki eza ya solo to eza ya lokuta maloba oyo ezobima na monoko na biso mpe na kati ya mabele ya bakoko bipai wapi biloko ebotaka yango moko tomonani mbala ya nsima.